kene piana biso nde tozawa biso so toya pona fali on comprendre mais ngai na lobi lelo de mère que Dieu me pardonne, c'est une fille très impolie. Parce que moi, j'ai déjà causé avec la fille. J'ai déjà aidé la fille là. Mais la fille là, c'est une fille très impolie. Il faut qu'on le batte la vérité. Et puis, on comprend? Mélange, mais biso soto ya même soko baida bafali biso peto eda bango mais bafinga ka biso na bambakam na ba mission na ba onso batumsu basali ba wari wana to finga mami konyoso bazoba bakizengi banini mais maintenant c'est un moment ça n'a tient plus ezo simba lisusu te maman nene to pesa ba émission ezala te fali esika fali abandaka na papa wana biso tozalaka te. Vous êtes d'accord, babenga na bango? Tant que fali nano aboy batu na yete. Pourquoi biso to hein? Vous êtes d'accord, babenga na bango? Benga na te zakaka ezo simba lisusu te. Ezana ngoli kamba ko benga na te makamunde ezo simba lisusu te. Ba komi na bakanda, sikoyo batu na batu bazana no sik batika no fali wana. Soki pona bango nde fali amataka batika nano fali. Soki ka eza pona bango nde fali aza komata batika nano fali basa pe makamna ba soutenir pe ba musicien mususu ke soutenir ne ba matisa ki fali ba matisa pe ba musicien mususu. C'est comme ça parce qu'on a assez na mafinga eloko muke ba wario bazoba nous on les a aidés. Il faut pas appeler reconnaissant hein nous on les a aidés. Ndenge yo siliki boye seke na moni ba mombaya seke bagafe na comprendre moi soana de mère aza très impoli afinga ka batu mabe moi je bon excusez ngai so nga na lobby kene pian yo nga na lobela o mabete je te connais na ebi yo za mutu abilobela mo za mutu akanda te na abilobela makasi olobuka na yo kene pian oza na mutu abilobela mais oza mutu amabete. Voilà. Okosa mutu mabete, okosa pe fali mabete, osano ka mutu abilobela. Mais bana moi naza na motema mabe. Maman nene ada ndenge yo siliki boye na yo kina pasi, na yo kina posa ko beta mombaya. Yani piana yo za mutu ya bilobela, mais kene piano za motema mabete. Okosa pe fali mabete. Mais la petite fille là est mauvaise. Voilà. OK, bye bye. Merci maman nene ada. Décision bande konabiso ba warion to moni ba live ezo to kaneti mbula bangi suko mona mombaya pembeni na bangote de mer pembeni na bangote bef pembeni na bangote bayaya bana mai wana basali plus de 4 ans ya ranking ba musicien nyonso balinga mona bango soute pona fali pupa kaka lelo bana mai ba réclamer ba lobby to sali musala to voyage na yaya to zongi na ndako kuna bana bazolela bouti ba voyage mikili ya poto bozongi nde mpia ka balobi fali afutaki bango te kaka yango na rezo bozondima kobenganela bango na bite point de vue no ekozani. Bon ndeko Ken na banda kolanda o mwa kala pona pesa pena point de vue na ngai il faut na fungola mo eloko. OK. Eloko wana ekosenga ekosunga ba congolais mingi parce que sona lobiango likolo ekozala mabe mingi. OK. Na banda kolanda o mwa kala na landa pena mwa kala na siko na moni okomi très équilibré et très sage. Ça déjà eloko liboso komi très équilibré et très sage. L'intelligence c'est pour trouver une solution, la sagesse c'est pour éviter les problèmes. OK. Ndeko na biso auti ko mataza moto ya Congo Brazza alobi ba bloko moko ya makasi mena ko vandela maloba na ete na pesi longoni ya sika azali mais loko nga na ko matise za nini. Omoni fali pupa ndenga za wana akoma industrie akoma produit ye moko muta akoma produit naza si rosa journaliste au comprendre ce que ça signifie. Voilà. Akoma produit aza sous neti biso normalité
Akoma produit. Quand on voit Fali, bazomona industrie, bazomona produit. Et produit à l'icolo. Il y a l'icolo. Sokozi opportunité à cause de la pembeni à Fali. Pour comprendre plus sengna chité na mais la pena mingite mena ko fungola. Ngazo ka. Zwane ti mutuloko la yorobo. Na zona no neti yewana. Mutuloko la yorobo aza mutumoko vina emo me ekobeba ezape akobeba. Ekofa kutukala depuis na zamba ya rébellion. Voilà. Mutu nyonso congolais nyonso azolanda live oyo. Botika molimo ya ingratitude. Okay. Papa uti komata lobi loyauté ezaka na prité. Bon moto ya moto evandi na Valin Rwana. Fali se battu. Ami bundi. Mwana mai azuba risque nyonso. Ndenge mora lobaka. Mwana mai alobi nazozo ba risque pona batu. Mwana mai a travaillé saleli bongo na ye auti pa na ne pas grand mopao. Auti pa grand mopao azaki ye mokote baze belé ba uta ke pa grand mopao. Mais na parmi ba o nyonso ba uta ke pa grand mopao, fallait akomi o ya komi pas aki na rêve. Voilà. Vie ezali vie tambolaka na trois choses pour réussir. Koyeba ko saisir opportunité, o salela yango. Koyeba ko provoquer opportunité pour salela yango. Koyeba ko créer o babenga ko attirer opportunité. Okay. Koloba nini? Omoni ngai so naza pembeni na Ken piana nazo exemple pa na yo moko po ekota bien. So naza pembeni na yo na kopesa exemple moko simple. Na on a mona boyete physiquement. Na mona ko na TV. Okay. Okomi déjà okoma déjà na notoriété. Zosko idée que na kidi barara na momba courage tanga baf na komi pembeni na opesa exemple pe ezala e ososola malamu. Okay. Ba Ken ayebisi ngai bon, mon wana yo bando sala plan o. À partir à Ken na batukutu ba yebinga te ba moye bangai. À partir à Ken. Soki na ye pembeni ndenge ba Valdi bayaka ba manike donc pese exemple na poko bangelo kote. Yo bokwa la nyos. Na ye pembeni na yo leba gaz na yo aura na yo. Ego toucher ngai notoriété na okoma na on a à travers aura na yo. Voilà. Donc cela veut dire que ceux qui na compte na ba comme belé c'est suite ya aura ya Ken. Voilà. Ceux qui ba comme ochanga litoi koyokanga c'est suite ya aura ya mutuana. Mais quand yo na bongo oyebi ko salela yango te ko saisir opportunité te pour balolango et comme avantage na yo o garder loyauté. Eza faute ya Ken ta? Voilà. Niveau ya cerveau neza mukie. Pour muto azo se développer à travers makambe belé, azana ta ko raisonner soutenir nya ko faire réussir na vie a pesio piste. Petit Fali wana ke ko créer orchestre nae. Petit azo boulé ko kolega na bato baloba rebelle. Voilà. Le problème avec les Congolais lingi o soukolele ti kaleson, soko comprendre le terme wana. Donc ça dit que au matina niveau au sale loko yo ko sala te ma comme une obligation il le faut. Mais ce qui va pêcher porte bongo nosko ezapi. Tu ne sais pas créer. Tu ne sais pas saisir les opportunités. Voilà. Mais non, moi je crois que l'ikamunon y a ingratitude, il faut to ando teleme lango mutu penda ye penda ngando sala ingratitude to teleme to bite to yo kote. Po ebele ngo ba luko opportunité ya kozala pembe na mutu wana. Quand tu as cette opportunité, salela yango malamu. Deuxième de chose, pour la tika la bande comme chouchou. Deuxième de chose, Ken oyebi ko luka vie za pasi Ken oyebi ke même pona atana TikTok ko matana atana 1000 abonnés oyebi ke ba ya ebele ba kembara. Po ba dwa no la no ba ya ebele ba kembara. Mais ko tala ka muto. Moko boye, olobia loko moko boye ko luka vie ezalaka pasi. Oyebi vie oyo ko luka ngo eza boya. Batu ba mona abiso ka ba Ken. Mais biso ba Ken mona bo mwana
ofanda pe na Équateur na ba grazamba pena ya ba grazamba bokotaka pe pena zamba na mikolo boke msuko peshe mbisi bosala 3 jours na zamba bomemika banzungu na ba almet na ba kwanga bokolala 3 jours soki pe na risque zamba na soki lio pe abimi wana liepe moko na bino pe donc tala siko pasa na babiloko ya bongo po obimisa mutu na yo outi pena na ba place ya babongo okoma ti lelo ken parce que bato bamona biso kaka boye mais histoire oyo tokoli nango ya ba toana ba 12 ans 10 ans 11 ans bahistoire wana pena soki ezalaki kamera ezalaka na mokili te naende nayebi te napesa exemple moko simple nazokenda balisese wana po esunga po yango eza mwa facile ekota na mito ya bato talaka ndenge okembi talaka ndenge obundi talaka nde ozwi bariske siko imagine sikoyo ke ofungoleli mpe mpona kokemba ana okembi mais sikoyo imagine ofungoleli mutu moko baopportunité mutu anako moko olinga sikoyo yo koma kosirelele eti sapato po asentir ke aza pembeni na yo eza na sens te te wana mabe sikoyo eza na sens te sikoyo na kati wana ngai mpo na ngai soki nazwi opportunité aza neti pembeni ya mutu neti fali oyo fali ayebi ke nalobelaka ye oyo fali ayebi ke naza pembeni na ye en tout cas na ndenge ya vrai na ndenge ya mbiaka na otala opportunité oyo nangi na créer oyo ekofungola nga nzela na osalela cerveau na ngai kozala deja pembeni na ya mutu aboye ifo nasalela eza ta te na kolelalela epuis eloko na koevite loyauté na koevite soki mutu nalandaki mutu moko boye batuni ye mpo anini bon wana ememanga mosika navandelaka loyauté namela mai na kombo na ye nazwa mwa elamba oyo na kombo na ye nasala mwa déplacement na kombo na ye à cause ya gratitude wana je ne peux ne pas me permettre kokende koloba neti contre mutu tokendaki boye tozwi eloko te mais okokaki mpo kokende sika na ocrée mpe système na yo ozwi eloko mpo ora ya mutu wana ezotambola na yo zela mon frère oui zela nga nayaka na poto na 2020 no oyo fali abetaka Bercy oyebi kaka na nsima kombo afali nazonga nzambe na nga azoyoka toabutu na kokosela nzambe makambo te dezola oyo ya France ayebi natya bilamba oyo natya na agence ya dezola ezalaka 80 kilo topeza yango dezola soki naokosa dezola azopema bilamba oyo natya na agence ya dezola epeza 80 kilo oyo nga moko na mata nango na avion nafuta baantecédent na mata na 60 kilo donc nazwa biloko mosusu batiela ngai na bato batiela ngai na bato lisusu 2 carton donc nakoloba nasalaka 8 jours apamba na poto na ngai liboso 8 jours apamba na nsima kombo ya fali wana na se retrouva na 200 kilo ya biloko bandeko wana pena blague ya part fali apesanga ata $10 teke keni tozalaki na ozwa $10 mponga nazonga le même jour Bercy euti kosila fali abisinga bilanda biso place tokenga alobi no ngai fo nazwa taxi mpo naza na vol lobi na ntongo na Belgique il faut na longwa France butu po abeta concert ezalaka le 28 ezalaka vendredi ngai fo nazwa vol lobi samedi na 10h sko butu wana nazalaki obligé mutu kuta futelanga taxi wana ezalaka vie nanga Placide Ebio bamemanga butu mon frère naya mbala moko na lave na ndako ave nanga deo mozungu ameminga mbala moko na aéroport donc ça veut dire que makambo ozoloba soki oza nsima ya kombo neti ya fali soki oleli en tout cas oza kizengi oza bolole ya bolole ngai kutu mutu nayaka seria na fali abetaka concert ya nini ya 20 000 place bongo bino bato boye kovivre baconcert pena ya 40 000 soki 17 000 à Belgique
12 000 anini bokuti pena bofandi pena fali 3 mois nga kuti mutu ya 8 jours nazonga na plus de 160 kilo ya bilamba sa compter biloko na tiaka na bato donc côté wana oza na raison ya makambo zo badangai kana meka ko éclaircir moi moke côté Voilà.